La servante de Dieu, Mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo, otoyeba depuis kala. Mama Laure Mbongo, oyo ayembelaka nzambe depuis kala. Mama Laure Mbongo, openza atia kibonzambe ekende nanu liboso kibomutu etikala. Bandeko na nga lelo toye na dossier pe affaire Mama Laure Mbongo ya pasi pe mawakande na lobakanga moko. Soki makambo ye en tout cas eza place nanga ya koya ko sala émission ya koya ko sala analyse ya koya ko pesa pe kwa information kandenge ezalaka. Lelo na ye na Mama Laure Mbongo bandeko nanga ba o nyonso balandaka nga s'il vous plaît komelanga bisiko zali na yebisaka bino toujours na sepelaka mingi soki na sali émission surtout batu bazo komelanga Mama Étoiline naza na Luanda. Merci na bandeko baza na Luanda boza vraiment ebele. Batu mosusu naza na Kisangani, batu ya Lubumbashi, coup de chapeau à vous. Bolingo ka ndenge ezalaka nzamba lola pambola moko na moko bisika nyonso bozaleli. Voilà. Lelo na ye na mwa makambo ya mama na biso Laure Mbongo, la servante de Dieu, mama na biso oyo toyebi, mama moko oyo penza atikaka nde kibonzambe esala musala na ye nango. Lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa concernant la servante de Dieu. Bon. La famille na vandaki na monaki ndeko moko azalaka prophétesse. Ndeko na biso ya mwasi wana apesa le frère Emekanu message moko. Le frère Emekanu ayaki ko poster d'ailleurs message na ye na page na ye. Le frère Emekanu alobaki message oyo eza ya solo eza confirmation epa ya nzambe po nzambe déjà si ala kisanga à partir a wana namonaka pe bato ebele balobaka toujours prophétesse wana azalaka prophétesse moko ya solo aza prophétesse moko soki alobi likambo en tout cas likambo wana ekendaka na pointe ebetaka toujours. Alors prophétesse wana ayaki na message ya makasi, message ya munene concernant la servante de Dieu mama na biso Laure Mbongo. Avant na kota na message wana eloko na nalingi na loba La famille kande ba yebisaka biso l'apparence est trompeuse ezalaka makambo ya solo. La plupart ya bato bamonaka ba mama Laure Mbongo baza bato moko bazalaka na vie moko eza facile, bazalaka na vie moko ya bango nyonso ekendaka bien. Mama Laure Mbongo akomaka na tante ke no ye pe alela parce que y a de ces personnes soki vie ezo simba te mosusu komi tu na nzambe na sala nini na se ya mokili oyo pourquoi ka ngai ekomaka na batan wana. Alors la plupart ya bato bamonaka ba mama Laure Mbongo baza bato moko bango balelaka na vie te. Ba mama Laure Mbongo baza bato moko ya bango ekendaka toujours de l'avant, ya bango bazalaka toujours bien, bango bamonaka pasi te. Mais nalanda ba témoignage ya mama na biso Laure Mbongo ya de ce jour où mama Laure Mbongo alobaka toujours que non a passé na ba moment moko très difficile. Je me rappelle même une fois na sala émission moko ya mama Laure Mbongo. Secrétaire ya mama Laure Mbongo a contactanga. Aloba mama Étoiline s'il vous plaît. Na minute na koki ko senga moyen zali olongola émission wana na tuni pourquoi. Alobi mama Laure Mbongo azoleka ba moment moko très difficile. Est-ce que oyebi ke mama Laure Mbongo atako bima libanda zo kokate? Azana problème moko ya munene o ekomeli ye moyen na betela yo lisolo ezate pona yebi bino bato ya réseaux sociaux. Na bondelaki ye na yebisaki ye na lobi te betelanga ka lisolo na obimisata lobi ko enregistrer nga te c'est vrai. Ndeko wana betelanga lisolo nga moko na ganga. Na lobi tiko loba lobi oui. La famille pona koya ko yebisa bino ka ke no batu wana bazwaka ba épreuve moko. C'est seulement parce que na public bayaka kolakisa biso koseka mais oyo bakutana kanango ezalaka penza ya makasi. Alors prophétesse wana aye na message pona koloba pona mama Laure Mbongo que non mama Laure Mbongo doit beaucoup prier. Mama Laure Mbongo il faut assembler la penza makasi po eza na mupepe moko ya makasi ezoya na nzela ya mama na biso Laure Mbongo. Eza na pepe ya makasi mama Laure Mbongo il faut assembler la makasi. Bato à YouTube na kotiela bino message ya prophétesse wana eza message moko mulai presque ya ba 8 minutes
na kotiela bino bolanda boyoka mot par mot ndenge azoloba eza message moko eye na ba message ebele concernant la servante de Dieu mama na biso Laure Mbongo alobi il faut prier makasi po mupepe ya makasi ya koya koningisa ye ezali ezoya yango message yango nga pe na ye ko encourager na kuye pe ko sensibiliser. Je sais que na communauté na biso tellement que basala nzambe ya lokuta baza ebele ba prophète na ba prophétesse ya lokuta baza ebele oye komi ko sala ke bato mosusu bandimelaka lisusu basala nzambe te mais laisse-moi vous dire une chose que eza toujours na basala nzambe ya solo neti nga na église na sambelaka prophète na biso pasteur na biso aza papa moko soki abeteli yo makambo okomona ngo kaka ezalaka toujours bongo soki kaka lobi ke bitumba ezali tia mabolongo na se fo sambela ou sinon okolela donc basala nzambe ya solo penza na se ya mokili bazali ya lokuta pe baza ebele toyebi bo partager video oyo ekomela mama na biso Laure Mbongo toboyi lelo tolobi ya mabe ekomela mama Laure Mbongo pour que tobanda koloba yo soki kutu to partager ki video oyo soki penza mama Laure Mbongo ayokaki message oyo ezalaka toujours bien biso ba oyo tokotaka mingi na ba réseaux sociaux toyebi ke ba mama Laure Mbongo bakotaka na ba réseaux sociaux mais bazalaka penza active te na ba réseaux sociaux neti babiso oyo toza penza active tokotaka neti moi personnellement nakotaka réseaux sociaux presque heure nyonso mais batu neti ba mama Laure Mbongo batu neti ba papa na biso Mike Kalambai baza batu moko bakotaka moi na moi difficulté moko mosusu asokipe na oyo siko batu o bakomemela bango message eza nde babiso eza bongo déjà mama Laure Mbongo alekaka na bitumba makasi oyo biso batu toyebaka te nalanda témoignage na ye jour mosusu pe abandi obeta lisolo alobi akomaki na niveau ta moko alingaki a divorcer mobali na ye na ndenge bomonaka mama Laure Mbongo na mobali na papa Christian est-ce que vous pensez que un jour mama Laure Mbongo akomaki ti na niveau ya kolinga ko divorcer mobali na ye wana o nyonso eza nini bitumba eza penza bitumba esprit ya célibat oyo bande penza kolanda bango oye bando olanda penza mama na biso Laure Mbongo na opesaka exemple ya Sœur Deborah Lukalu bomonaki awa Sœur Deborah Lukalu abanda kokumisa mobali na ye nazwi mobali ya bien nzamba pambolinga na mobali ya bien biso nyonso tomonaki tobanda ekutu kosepela na libala na bango e diku toyaki kolala ka boye tolamuki mbala moko baye kokanga mobali na ye na mwasi epuis na baseri wana mama na biso Deborah Lukalu na zemi ya munene ya koloba ke non soki ki bonzambe ezalaki na kati na ye te soki azalaki entouré te na bato ya ba prière o baleka na babitumba mais na minute oyo tolobaka histoire mosusu Sœur Deborah divorça mobali na ye mais tala lelo oyo nzambe aye kopambola bango bakomi na 4 bana wana nyonso eza nini gloire ya nzambe dans la vie la famille surtout mpona bachrétien oyo balandaka nga il y a de ces personnes oyo bakomaka na baniveau mosusu omoni makambo tellement eza ebele makambo mosusu komi kotuna yango nzambe yango nasambelaka aza wapi est-ce que nzambe penza ayokaka kolela na nga oui bien sûr nzambe ayokaka kolela na yo po soki nzambe bando yoka kolela na yo te olingaki okoma na babitumba oyo te bitumba soki eye eyaka kolakisa biso ke non nzambe oyo tosambela aza nzambe moko aza makasi et aussi eza bitumba oyo eyaka kolakisa ke non eza na bénédiction moko boye songolo caché quelque part siko yo il faut otelema na ba prière makasi pona kokende kozwa bénédiction na yo eza na ba délivrance mosusu mosusu yo ozosambela nzambe fongola vie na nga mosusu yo ozwaka misala te mosusu ozwaka mabala te mosusu ozwaka mwa eloko moko boye te okomi kosambela délivrance ya eloko na yo oyo ozwaka te et du coup oye komona ka na kote mosusu mwa bitumba moko mosusu okomi komituna bitumba ngo euti wapi eza pona délivrance ya bomoi na yo ezalaka bongo s'il vous plaît chers chrétiens oyo bolandaka mama na bino étoile Nines TV ata soki bitumba eza ya ndenge nini ata soki basituation bacirconstance eza ya ndenge nini
ko perdraka espoir te na kibonzambe, ko perdraka kondima te na kati ya kibonzambe. Eza ba épreuve o eyaka, épreuve nyonso eyaka elekaka. Eza na épreuve moko te o etikalaka éternellement te. Chaque épreuve tango eyaka ekomaka toujours na suka nango. Chaque épreuve tango eyaka ekomaka toujours na suka nango. Merci beaucoup na ba o nyonso balandaki nga toyo kasikoyo message ya la prophétesse concernant Maman Laure na moni yo kosambwa na toile et tout le monde koloba mabe contre yo et puis ba rejeter yo. Maman Laure esika ozali keba na moni nzambe ameminga kolakisa ngai na moni osambwe na toile baza koloba pona yo partout et tout le monde a rejeté yo comme si quelqu'un oyo donc aza vraiment aza ennemi na bango. Luka vraiment que oluka elongi ya nzambe po soki oluki elongi ya nzambe te eza mpasi ndenge na moni eza humiliation moko oyo ezoya na ndenge ya mabe. Nzambe alakisaka nga femme Tamara kaka boye. Soki okiti na bavideo na nga na se kuna okokuta ke avant femme Tamara makambo ekomela ye namonaka femme Tamara mopepe makasi ezoya. Nayebaki te soki akose sa sortir na mopepe wana me namonaki nzambe ayebisaki nga soki ase confie na ngai nakobimisa ye lisusu na ozongisa ye. Ase confie na bato te, ase confie na atala pe grandeur ya mopepe wana te. Tala mopepe ezoya makasi na vie ya femme Tamara na suka mopepe wana ebetaki. Ba video o na pesaka ezali oyo pe tango mopepe komaki bato babandaki kobenga nga ezali et tango pe nasalaki deuxième vidéo pona ko confirmer que prophétie kokisami eza wana soko kiti na se okuta nasalaka prophétie vision ya Emekan même elamba nalataka yango ntango nasalaka nango vision ya Emekan nasalaka nango vision ya femme Tamara po ezalaki le même jour. Soki okitika na ba video na nga na seti omonika video Emekan otiki yango okuta video nasalaka ke femme Tamara mabe ezoya pe na nsima nango mabe ekomelaki femme Tamara puis kaka ndenge nzambe ayebisaki nga na toile ezalaki mobulu mopepe yaki makasi. Nzambe pe ameminga kolakisa ngai yo eke mopepe ezoya makasi ya makasi oke peuple congolais koyeba ba vérité ongana na moni comme si ba découvrir ba vérité moko après ba rejeter yo na niveau moko que non. Mama nani Maman Laure luka elongi ya nzambe eke nzambe asalo grâce oyo esoluka ekomela yo ekomela yo te. Nalobaka kaka nzambe alakisi nga tika nzambe apambola yo moto ko ede ngai po ngai nakendeke na nga kotambola koluka bato te bato bakoma na bango ba incrédule balingaka koyoka mongongo ya nzambe te. Na partageaka yango po ayoka soki ayoki toile pe koyoka soki ekokisami kombo nzambe kosala nini ekozwa lokumu soki pe aluki nzambe ke nzambe épargner na yango kombo nzambe ekozwa lokumu. Tika ke nzambe na lola a aide yo o soutenir nga na révélation oyo ekomela Maman Laure esika azali kolo akopambola yo na kombo na Yesu Kristo. Maman Laure na moni yo kosambwa na toile et tout le monde koloba mabe contre yo et puis ba rejeter yo. Maman Laure esika ozali keba
namoni nzambe ameminga kolakisa ngai namoni osambwe na toile baza koloba mpo na yo partout et tout le monde a rejeté yo comme si quelqu'un oyo donc aza vraiment aza ennemi na bango luka vraiment que oluka elongi ya nzambe mpo soki oluki elongi ya nzambe te eza mpasi ndenge namoni eza humiliation moko oyo ezoya na ndenge ya mabe nzambe alakisaka nga femme Tamara kaka boye soki okiti na bavideo na nga na se kuna okokuta ke avant femme Tamara makambo ekomela ye namonaka femme Tamara mopepe makasi ezoya nayebaki te soki akose sa sortir na mopepe wana me namonaki nzambe ayebisaki nga soki ase confie na ngai nakobimisa ye lisusu na ozongisa ye ase confie na bato te ase confie na atala mpe grandeur ya mopepe wana te tala mopepe ezoya makasi na vie ya femme Tamara na suka mopepe wana ebetaki bavideo oyo napesaka ezali oyo mpe ntango mopepe ekomaki bato babandaki kobenga nga ezali eye ntango mpe nasalaki deuxième video mpona confirme ke prophesie ekokisami eza wana soki okiti na se okuta nasalaka prophesie vision ya emekan meme elamba nalataka yango ntango nasalaka yango vision ya emekan nasalaka yango vision ya femme Tamara mpo ezalaki le même jour soki okitika na bavideo na ngai na se ti omonika video emekano otiki yango okuta video nasalaka ke femme Tamara mabe ezoya mpe na nsima nango mabe ekomelaki femme Tamara puis kaka ndenge nzambe ayebisaki nga na toile ezalaki mobulu mopepe yaki makasi nzambe mpe ameminga kolakisa ngai yo eke mopepe ezoya makasi ya makasi oke peuple congolais koyeba baverité oyo nga namoni comme si badécouvrir baverité moko après barejete yo na niveau moko ke non mama nani mama Laure luka elongi ya nzambe eke nzambe asala grâce oyo esoluka ekomela yo te nalobaka kaka nzambe alakisi nga tika nzambe apambola yo moto ko ede ngai mpo ngai nakendeke na nga kotambola koluka bato te bato bakoma na bango baecrédit balingaka koyoka mongongo ya nzambe te napartageaka yango mpo ayoka soki ayoki toile mpe ekoyoka soki ekokisami kombo ya nzambe kosala nini ekozwa lokumu soki mpe aluki nzambe ke nzambe aépargne ye na yango kombo ya nzambe ekozwa lokumu tika eke nzambe na lola aide yo osoutenir nga na révélation oyo ekomela mama Laure esika azali kolo akopambola yo na kombo na Yesu Kristo mama Laure namoni yo kosambwa na toile et tout le monde koloba mabe contre yo et puis barejete yo mama Laure esika ozali keba namoni nzambe ameminga kolakisa ngai namoni osambwe na toile baza koloba mpo na yo partout et tout le monde a rejeté yo comme si quelqu'un oyo donc aza vraiment aza ennemi na bango luka vraiment que oluka elongi ya nzambe mpo soki oluki elongi ya nzambe te eza mpasi ndenge namoni eza humiliation moko oyo ezoya na ndenge ya mabe
nzambe alakisaka nga femme Tamara kaka boye soki okiti na bavideo na nga na se kuna okokuta ke avant femme Tamara makambo ekomela ye namonaka femme Tamara mopepe makasi ezoya nayebaki te soki akose sa sortir na mopepe wana me namonaki nzambe ayebisaki nga soki ase confie na ngai nakobimisa ye lisusu na ozongisa ye ase confie na bato te ase confie na ata. La servante de Dieu, Mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo, oto yeba depuis kala. Mama Laure Mbongo, oyo ayembelaka nzambe depuis kala. Mama Laure Mbongo, openza atia kibonzambe ekende nanu liboso kibomutu etikala. Bandeko nanga lelo toye na dossier pe affaire Mama Laure Mbongo ya pasi pe mawakande na lobakanga moko. Soki makambo ye en tout cas eza place nanga ya koya ko sala émission ya koya ko sala analyse ya koya ko pesa pe kwa information kandenge ezalaka. Lelo na ye na Mama Laure Mbongo. Bandeko nanga ba o nyonso balandaka nga s'il vous plaît komelanga bisiko zali. Na yebisaka bino toujours na sepelaka mingi soki na sali émission surtout batu bazo komelanga Mama Étoiline naza na Luanda. Merci na bandeko baza na Luanda boza vraiment ebele. Batu mosusu naza na Kisangani, batu Lubumbashi, coup de chapeau à vous. Bolingo ka ndenge ezalaka nzamba lola pambola moko na moko bisika nyonso bozaleli. Voilà. Lelo na ye na mwa makambo ya Mama na biso Laure Mbongo, la servante de Dieu. Mama na biso oyo toyebi. Mama moko oyo penza atikaka nde kibonzambe esala musala na ye nango. Lelo toye na sango ya pasi, toye na sango ya mawa concernant la servante de Dieu. Bon. La famille na vandaki na monaki ndeko moko azalaka prophétesse. Ndeko na biso ya mwasi wana apesa le frère Emekanu message moko. Le frère Emekanu ayaki ko poster d'ailleurs message na ye na page na ye. Le frère Emekanu alobaki message o eza ya solo eza confirmation et pas ya nzambe po nzambe déjà si ala kisanga à partir a wana namonaka pe bato ebele balobaka toujours prophétesse wana azalaka prophétesse moko ya solo aza prophétesse moko soki alobi likambo en tout cas likambo wana ekendaka na pointe ebetaka toujours. Alors prophétesse wana ayaki na message ya makasi message ya munene concernant la servante de Dieu Mama na biso Laure Mbongo. Avant na kota na message wana eloko na nalingi na loba la famille kane ba yebisaka biso la parence est trompeuse ezalaka makambo ya solo. La plupart ya bato bamonaka ba Mama Laure Mbongo baza bato moko bazalaka na vie moko eza facile, bazalaka na vie moko ya bango nyonso ekendaka bien. Mama Laure Mbongo akomaka na tante ke no ye pe alela parce que y a de ces personnes soki vie ezo simba te mosusu komi tu na nzambe na sala nini na se ya mokili oyo pourquoi ka ngai ekomaka na batan wana. Alors la plupart ya bato bamonaka ba Mama Laure Mbongo baza bato moko bango balelaka na vie te. Ba Mama Laure Mbongo baza bato moko ya bango ekendaka toujours de l'avant, ya bango bazalaka toujours bien, bango bamonaka pasi te. Mais nalanda ba témoignage ya Mama na biso Laure Mbongo ya de ces jours où Mama Laure Mbongo alobaka toujours que non a passé na ba moment moko très difficile. Je me rappelle même une fois na sala émission moko ya Mama Laure Mbongo. Secrétaire ya Mama Laure Mbongo a contactanga. Aloba Mama Étoiline s'il vous plaît. Na minute na kuti ko senga moyen zali olongola émission wana na tuni pourquoi. Alobi Mama Laure Mbongo azoleka ba moment moko très difficile. Est-ce que oyebi ke Mama Laure Mbongo atako bima libanda zo kokate? Azana problème moko ya munene o ekomeli ye moyen na betela yo lisolo ezate pona yebi bino bato ya réseaux sociaux. Na bondela ki ye na yebisaki na lobi te betelanga ka lisolo na obimisata lobi ko enregistrer nga te c'est vrai. Ndeko wana betelanga lisolo nga moko na ganga. Na lobi tikolo ba lobi oui. La famille pona ko ya ko yebisa bino ka ke no batu wana bazwaka ba épreuve moko. C'est seulement parce que na public bayaka kolakisa biso koseka mais oyo bakutanaka nango ezalaka penza ya makasi.
Alors, prophétesse wana aye na message pour na koloba pour na Maman Laure Mbongo que non, Maman Laure Mbongo doit beaucoup prier. Maman Laure Mbongo, il faut assembler la penza makasi po eza na mupepe moko ya makasi ezo ya na nzela ya mama na biso Laure Mbongo. Eza na mupepe ya makasi Maman Laure Mbongo, il faut assembler la makasi. Bato à YouTube na kotie la bino message ya prophétesse wana eza message moko mulai presque ya ba 8 minutes hein. Na kotie la bino bolanda boyoka mot par mot ndenge azoloba eza message moko eye na ba message ebele concernant la servante de Dieu Maman na biso Laure Mbongo. Alobi il faut à prier makasi po mupepe ya makasi ya koya koningisa ye ezali ezoya. Yango message yango nga pe na ye ko encourager na kuye pe ko sensibiliser. Je sais que na communauté na biso tellement que basala nzambe ya lokuta baza ebele ba prophète na ba prophétesse ya lokuta baza ebele oye komi ko sala ke bato mosusu bandimela kalisusu basala nzambe te. Mais laisse-moi vous dire une chose que eza toujours na basala nzambe ya solo neti nga na église na sambelaka hein prophète na biso pasteur na biso aza papa moko soki abeteli yo makambo okomona ngo kaka. Okomona ngo kaka. Ezalaka toujours bongo. Soki kaka lobi ke bitumba ezali. Tia mabolongo na se fo sambela. Ou sinon, okolela. Donc basala nzambe ya solo penza na se ya mokilo bazali. Ya lokuta pe baza ebele toyebi. Bo partager video oyo ekomela mama na biso Laure Mbongo. Toboyi lelo tolobi ya mabe ekomela mama Laure Mbongo pour que to banda koloba yo soki kutu to partager ki video oyo soki penza mama Laure Mbongo ayoka ki message oyo hein ezalaka toujours bien biso ba oyo tokotaka mingi na ba réseaux sociaux toyebi ke ba mama Laure Mbongo bakotaka na ba réseaux sociaux mais bazalaka penza active te na ba réseaux sociaux neti ba biso oyo toza penza active. Tokotaka neti moi personnellement na kotaka réseaux sociaux presque heure nyonso. Mais batu neti ba mama Laure Mbongo. Batu neti ba papa na biso Mike Kalambai. Baza batu moko bakotaka moi na moi difficulté moko heure mosusu s'occuper na oyo siko batu o bakomemela bango message eza nde ba biso. Eza bongo. Déjà mama Laure Mbongo alekaka na bitumba makasi oyo biso batu toyebaka te. Na landa témoignage na ye jour mosusu pe abando beta li solo alobi akomaki na niveau ta moko alingati a divorcer mobali na ye na ndenge bomona ka mama Laure Mbongo na mobali na papa Christian. Est-ce que vous pensez que un jour mama Laure Mbongo akomaki ti na niveau ya kolinga ko divorcer mobali na ye wana onyonso eza nini bitumba hein eza penza bitumba esprit ya célibat oye banda penza kolanda bango oye bando landa penza mama na biso Laure Mbongo na opesa ka exemple ya sœur Deborah Lukalu. Bomona ki awa sœur Deborah Lukalu abanda kokumisa mobali na ye nazwi mobali ya bien nzamba pambolinga na mobali ya bien biso nyonso tomona ki tobanda ekutu kosepela na libala na bango e diku to yaki kolala ka boy to lamuki mbala moko ba ekokanga mobali na ye na mwasi. Et puis na ba série wana mama na biso Deborah Lukalu na zemi ya munene ya koloba ke non soki ki bonzambe ezalaki na kati na ye te soki azalaki entouré te na batu ya ba prière o ba leka na ba bitumba. Mais na minute o tolobaka histoire mosusu sœur Deborah divorça mobali na ye mais tala lelo o nzambe aye kopambola bango bakomi na 4 bana wana nyonso eza nini gloire ya nzambe. Dans la vie la famille surtout pour na ba chrétien o balandaka nga il y a de ces personnes o bakomaka na ba niveau mosusu moni makambo tellement eza ebele makambo mosusu komi kotuna yango nzamba ngo na sambela kaza wapi. Est-ce que nzambe penza yoka kolela nanga? Oui bien sûr Nzambe ayoka kolela na yo. Po soki nzamba bando yoka kolela na yo te, olingaki okoma na bitumba o te. Bitumba soki ye, eyaka kolakisa biso ke non nzambe o to sambela aza nzambe moko aza makasi et aussi eza bitumba o eyaka kolakisa ke non eza na bénédiction moko bo esongolo caché quelque part. Siko yo il faut otelema na ba prière makasi pona ko kende kozwa bénédiction na yo. Eza na ba délivrance mosusu ya mosusu yo zo sambela nzambe fongola vie nanga ya mosusu yo zo ka misala te ya mosusu zo ka mabala te ya mosusu zo ka mwa eloko moko boyete okomi ko sambela délivrance ya eloko na yo oyo zo ka te et du coup oye komona kana côté mosusu mwa bitumba moko ya mosusu okomi komi tuna bitumba ngo euti wapi
eza po na délivrance ya bomoi na yo ezalaka bongo. S'il vous plaît, chers chrétiens, o bolandaka mama na bino étoile Nines TV, ata soki bitumba eza ya ndenge nini, ata soki ba situation ba circonstance eza ya ndenge nini, ko perdraka espoir te na kibonzambe, ko perdraka kondima te na kati ya kibonzambe. Eza ba épreuve o eyaka, épreuve nyonso eyaka elekaka. Eza na épreuve moko te o etikalaka éternellement te. Chaque preuve tango eyaka ekomaka toujours na suka nango. Chaque preuve tango eyaka ekomaka toujours na suka nango. Merci beaucoup na ba o nyonso balandaki nga toyoka sikoyo message ya la prophétesse concernant ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accord Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin ya okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika, ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala, ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota. Tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye. Na boyi jour wana ezala te ke no mama étoile nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba billet na yo na lombangu, somba billet na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate billet na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko